Mbote na bino bandeko na ngai ezali nga mona na chaîne na biso mona numéro 1 chaîne oyo tolobelaka masolo ya vie. Bandeko na nga nazalaki koéchange na ndeko ya mwasi ye aza na besoin akonda akomi un peu na surpoids mais alobelaka un peu trop makambo ya aza kobanga ayebi te soki akosala yango pa alingi asala une chirurgie esthétique oyo bazobenga ba BBL. Nga tout à l'heure noki esala sport yo na profite nasala bino petite vidéo na tenue na nga sport. Voilà. En tout cas, namoni na ba réseaux sociaux, ndeko ya mwasi moko aza influenceuse, kombone na échappé, asali chirurgie, asali BBL, il paraît ake kokufa kuna na Tunisie. En tout cas, baza ebele bazotika vie par rapport yango. Mosusu pe natalaki azaki na Angola, asalaki BBL moko na esika ya sima. Donc apparemment esalaki infection akufi. Ebele bazosala ba chirurgie oyo ezosimba. Mingi mpe ezosimba te. Donc nga mpona nga recours le plus naturel bokende kocontacte ba coach sportive bino basi elenge basi boza na besoin nzoto na bino ezala kitoko, nzoto na bino ezala lokola voilà, on est libre, toza na besoin tozala na nzoto kitoko, ça c'est normal. Mais premièrement bokende na ba coach sportive. Coach sportive osala o programme na yo ozala nzoto bien, osala ba programme fessier, ba squat, ba épaule, poitrine, makambo nyonso okozala kitoko, mais ça va prendre un peu plus de temps. Au lieu que bozo courir na ba chirurgie esthétique, na ba BBL ebele ezosimba, mais misusu ezosimba te ezomema bango kaka na nzela ya la mort. Esalinga pasi na oki vraiment somo. Donc ndeko mwasi mpe toza osolola nga na pesi kaka conseil oyo ngai bapesa nga nazala na coach sportive na nga nazala mpe nga mona nasala sport na nga parce que coach sportive il faut kofuta mais na heure nyonso te. Une fois naza na coach sportif na nga, les autres fois nga mona nasalaka sport bandeko na nga nakimaka 2 fois par semaine pendant 45 minutes. Le reste nasalaka ba abdos, mais na coach sportif ezalaka susu mieux parce qu'aza professionnel osala ba mouvement moko oyo moko osala te okoyoka pasi ya kosala yango akoassiste. Et puis bandeko na nga le soir boliaka léger, bolingi bozala na taille na bino le soir boliaka léger. Ndeti nga la nale pondu na nga nale soso na nga nale kwanga nyonso nameli mpe mwa alcool na nga, mais là nazokenda kokima comme ça le soir nozala légère. Botala nga mpe nazala mutu nyonso aza na ma imperfection na ye, mwasi nyonso alingaka taille parfait. Nga personnellement nalingi libumu na nga ezala plat. Bino mobotala eza nango munene te, eza pe plat te, mais nalingi ezala susu plat, ezala penza plako. Mais po ezala plat wana il faut sala ba exercice, faut sala ba abdos, ozala na régime na ou bien. Bon, vous pensez que ngai na kesa la BBL pona gagner nini? Pona gagner nini? J'ai pas besoin de ça. Donc bandeko basi o bozo landanga bino tomsu boza pe na posa bokende kosala ba BBL loko bozo mona ba misusu. Non, s'il vous plaît penza o baza na posa baza na nzota bien bazala na régime na bango bokende mona ba coach sportif parce que coach sportif okofuta et BBL okofuta, mais vaut mieux na coach sportif na azolandelo malé okozala na taille moko kitoko okozala na sport ekozala bien so lingi libomo plat ezaka ba abdos nga nasalaka ba abdos libomo nanga eza plat te. Mais pour ezala souvent plat penza il faut nasala ba abdos souvent. Et puis faut na liaka moi ba repas na biso de toliaka ba pondu bani wana nozana libomo plat. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas à me plaindre. On continué à sport, on a pour maintenir taille. En tout cas, bandeko nanga, s'il vous plaît, et puis singa passi. Donc, dès que moi, soto solo li, aebi singa, à qui n'a besoin, à ça la recours, en tout cas, il faut vous réfléchir. Avant bosala ba recours wana bosala ka sport eko dimino nzoto, sport eko kondisa o bosala pe corde à sauter on a lingala balobara silikoti ezali vraiment bien o babenga la corde à sauter ozo perdre ba grâce nao ozo gagner en comment je peux dire
ozo éliminer ba graisse. Voilà, soko ozo ko kima te na mutu soko lobi nga ko kima ko kima te ndeko nanga sala corde à sauter. Corde à sauter ezali équivalence à course. Soko neti osali 5 minutes de corde à sauter, eza lokolo osali 5 minutes de course. Donc nyonso wana ozo gagner car bandeko nanga bebisanga na ba commentaire qu'est-ce que vous en pensez? Naoki pasi, naoki mawa. Bo bazo qu'est-ce que ça ba BBL. nga nayebi te eza nango interdit te mais nga mpenza na conseil mutu te asala ndeko abengi nga na conseiller ye c'est vrai kaza na ape munene mais ndeko ya mwasi okonda naturellement kende omona coach sportif kende omona mpe nutritionniste kende mpe yo moko ondima na mutu na osala attention na alimentation na yo. Voilà, soko liaka bapondu bakwanga supprima yango, liaka basalade, liaka bamaki, liaka bapoisson, ekosere yo bagraisse, ekokondisa yo, melaka mai mingi, ekosala yo bien. Bebisanga na bacommentaire bandeko nanga, ezali petit lisolo na ngai napesa bino avant nakesala sport. Je vous dis à bientôt bandeko nanga.